Pochanga secrétaire mayo. Non, 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 non. Non. Yango mona biso mangala bamona biso ndumba toza bandumba te to bande bolingo. Toza rande bata pour sanzoto. Tu fais l'exagération. Akoki mayo kaka mibal balinga bongo te. Qui si moko na koyebisa bino le femme que c'est là tu sois marié, célibataire, fiancé. Mobali nyonso alingaka mwasi makasi mwasi wa preta yore. Soko oyokelaka mbali wana makasi na babiloko nyonso oyo osenga akolinga makasi quelque soit bato bayebisi ke mwasi na aprechaka petite canasik facile à garer eza bataille na kimbongi la tout fini mango ke eza ba fille oyo bazalaka nesi par exemple nga naza monene na mwa libumu na mpende na malisi Zambe na moya olatike mo vandina bo santu ozinga mina majeno akoyemela kayotongo pe pokwa. Mbote balandi ya MDG DTV mafuta ya sika nzambe apambola bino ezali ngai wa bino Mère Dorcas la grande dame kande to mesana koya kopesa toli koya kosolola kotalisa bino réalité kolobela bino ou encore kopesa bino ba news ba information sur actualité et en dehors de ça nous parlons de la part de Dieu et ata so tolobela actualité tozangisa raté kopesa toli selon Nzambe parce que moto akeli moto ya Nzambe et bonheur moto zo dépendre na Nzambe bandeko elo nini meminga lelo ezali ya na video moko ya sex tape ezotambola ya ndeko mwasi moko baza ko je sais pas terme nini na ko utiliser show ezate ya un moment faut le bama tel qu'elles sont bazo lalai et pas mobali et bazo saba délire ba mambo belé à bien te azo fumer cigarette et balobi kezali Christelle Gambela bande koza mawa mingi e apasi ata myope muto monaka bien te ana besoin kutu ya manette te po aloba ki wana ya Christelle tote bat musu baloba ke bakokana moi personnellement na moni na kokana te tokotiela bino photo ya ndeko mwasi wana et na miniature pe bomona ye en tout cas boluka place kokokana to ba ressemblance ezali moi personnellement na moni na ngango te je sais pas so ba miso keseni ndeko na biso ya mwasi oyo video nezotambola kombo na ye Steshi ndeko na biso ya congolaise ya youtubeuse asalaka ba émission na ye ya ba sans tabou ye cop na ye yango wana sans tabou et identité na ye la façon dont elle se présente ezalaka Steshi la Doberman excusez-moi eza kombo na ye oyo ya se présentera nango et après abakisi na sima nango la femme qui baise les hommes rien que kombo wana déjà vous pouvez comprendre aza quel genre ya mwasi to pe quel genre ya fille na lingala alobi yango bolimbisa ngai nazo ko interpréter to pe kolobaka mambo oyo ye moko alobaka na lingala bakisaka mwasi oyo alala mibali balala ete meenda alala mibali bolimbisa nga en fait c'est son identité à elle so bokoti na YouTube boluki ba émission na ye tokotiela bino morceau ya ba émission na ye c'est elle en fait eza identité ne yango wana mais mawana ya pasi congolais motema mabe ka mpona koterne image ya motu mpona kosalir réputation ya motu mpo ndeko asalaki mabe il faut koluka koboma ye moto asi azoki ole basecourir ye bali bafonce na libulu bazipa ye ya kotala quelle méchanceté bandeko loko na ye kosala video oyo eza mpona rappeler bandeko na nga ke motema mabe futa te bible ezoloba ce qu'un homme aura semé il moissonnera omoni oyo ozosala bakosala yango e bakosala ndenge oyo ozosala te pourquoi parce que na principe ya kolona tobukaka nde tolonaka te tobukaka toujours au-delà ya oyo tolonaka bato basala bilanga bayebi mamu na oloba so oloni mbuma moko ya paipai to mibale ebota nzete ebimiselo bapaipai mbala moko pe te chaque saison ya paipai ebima
solo ni mbuma mo wangu bato mibale bato basala bilanga bayebi mamu na oloba ezala masango obuka basantiple e obimisela yo flair so opikoli flair wana na se nango ebimisela yo tala bandako ya bangube ebele ntango opasola otetateta yango ebimiseli yo tala bangube pourtant yo lonano ka moko. C'est comme ça avec les actions ou encore les actes que nous posons. Bandeko bato basaleli yango baémission eloko esalinga mawa na pasi nabosani kombo ya chaîne wana fale na vérifie yango so avant na sa émission fale vraiment natanga kombo nango nakoti na chaîne moko kombo nango eza dijaka dikine babilo mwa babongo nakangi bien te certainement bato balanda yango ta mosusu bakose retrouver na se désabonner même parce que na s'abonner na chaîne wana la semaine passée et namoni bango batie taka so s'abonner la chaîne ou activer cloche ba notification et ba no signaler yo ka na cadre ya ko soutenir bandeko musalo tozo sala parce que force à YouTube eza abonnement ezali vie tout ça ozo sunga bandeko s'abonner na chaîne na ye et boye bani pété 42 ezalaka na cadre soutien croyant que ba le blama malonga oyo bakisa ba implice na ba vie ya bato malheureusement ezaka ba anti valeur na moni ndeko ya mobali osala analyse sur la vidéo afingi Christelle Ndumba Gambela alobi mama alobi ebela alobi ba di n'importe quoi boko supporter te et un moment atie pause azui fi vidéo ya ndeko mwasi wana ya porno wana ndenge la fille azo s'exprimer atie yango bayoka ndenge mama passer bandeko ya mawa ya pasi siko bato baolanda ota mosusu bazoki chance omona video yango te bokoti bango elo mobe na kati ya motu bandeko na ngai quel motema mabe réputation bandeko réputation ezalaka vie ya motu bible ezoloba une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums omoni parfum so moto atie parfum mwa solo kitoko to ya mabe to mutu mwa azotambola na solo nie na nzoto eza pe parfum avant même akoma na destinée mupepe ka déjà ozomema solo. Vous comprenez? C'est comme ça avec la réputation bato bayoki na matoyi ta mosusu bamoni pe video te batikali nelo omona mutu na bango ndeko na biso ya servante de Dieu l'erreur etima nana yango asala lisumu te bato ebele baofingi baoloba ebele bango kutu ye ta mosusu asala yo nka po atindela ye mobali me bamisusu banzambe nango chaque jour mosusu kutu ko akomisa yango mpenza vie na ye kwa matin midi soir tongo poko abetaka savon ye makambo basi elobela ye eloko te me aofinga Christelle ndeko mobali wana azwi mpenza ta émission ya 1h du temps asali analyse ya ofinga mwana bato me pourtant eza ye te na video bandeko na uto koloba réputation ekofungolela moto porte réputation ekokangela moto porte combien de bato bavi ebeba bakangela bango baporte likolo ya réputation batambusa kombo na bandenge moko boye innocente mowei akufaka aboye na mambo ebeli ni mutu ni makolo motema mabe ya moto. Le cœur de l'homme est tortueux, dit la Bible, est méchant. Qui peut le connaître ou encore qui peut le sonder? Il n'y a que Dieu qui peut sonder les cœurs. Bande koto tika motema mabe parce que futa ate. Muto zo salir, muto zo terne image, a muto lokola yo. Ana droit ya vie. A ozala pe na besoin ya batu pembeni na ye. Parce que na mokili oh tu ne peux rien faire seul. Il faut ça toujours na batu. Si kotango bino bopanzi sangwa mutu to komba mutu amal. Pona olongola batu pembeni na ye. Pona okangele ba porte. Pona obebisela ye vie. Vous attendez à quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Boye bake lole ofuta bino. Ah oui hein? Eza loi ya nature. Okolona obuka. Comment on peut être si méchant? Comment on peut être si méchant? Natala ekuna sise kutu émission ngote. Katanga bandi ko ça et puis azolo bango na série azaki tellement sérieux. Bandeko ya mawana ya pasi ezaki ah non mukili oyo bato mitema mabe bazali. Bandeko na ngai.
Moi personnellement nayebi te na miso na bino so bana mwana ba photo mi bozo mona ana la bande ko moi si on a so ba kokana je sais pas bon peut-être ba roza na ba traito ba ressemblance moi personnellement na moni na nga ngote bandeko na moni yango te na moni na nga kokana ba kokana te moi si wana elle s'est fait couillonner na kati ya chambre moko boye ya façon nalandi na tellement mpona bandoko luka nazwa source nazwa information na ka nde nayebisa bino ke mare alingaka ntango azoya apesa bino information vrai apesa bino information ya kotatone te ya kotepatepa te donc nzambe asala ye grâce naye kokwea na maboko ya mutu oyo ayebi mwana mwasi wana très bien ye moto ayebisinga no mare komona esteshi asala basantabu na youtube ah bon naluki pe na youtube namoni ok nzambe aza malamu oui bandeko nga personnellement namoni bakokana na bango te nalandi ndeko mwasi wana na bavideo na ye ka nde na kotoexplike bino identité na ye nano ezali la Doberman la femme qui baise les hommes mwasi alalaka mibali kombo na ye oyo ase présentaka nango déjà koyoka vous pouvez comprendre aza quel genre bafille rien que accoutrement na ye encore sa façon de s'habiller donc terriblement terrible nde sikoyo eloko baye kokole babamba Christelle Gambela quelle méchanceté bandeko ndeko mwasi oyo bazoniata ye azofume cigarette aomela cigarette et puis de l'autre côté baosale makambo vous comprenez ce que je veux dire tala bamama paster mayambo toloba oloba bamo mosusu tobenga yango nde bato mosusu babenga yango eza te na kati ya chambre moko boye ya bizarre on dirait mpe ezali na se na molili me nalandi intro ya baémission na ye kaka mpona luka kopesa bino information tozwa mwa baelema tout ça alobi non parce que ye alobelaka sur nzotologie ye alobelaka sur koniatana kobeta na nzoto kolalana makambo oyo ya kolobela yango wana alobi non rapport sur ce azosala yango fona cadre ezala bien mais cadre oyo ye moko bauti koniatela ye bandeko cadre moko mara trop Christelle a mwana poto bandeko na ngai bato bavandaka na poto bayebi poto tozala na biso na bachambre na bandako salite ya modele wana te bolimbisa ngai ezalaka nango te na poto ndaka mondele mboka mondele mboka mondele abongisaka mboka na ye atongaka bandako ne malamu asala ya bongo ezalaka nango te déjà mensonge ya liboso et Christelle bato oyo bazwi peut-être ata ya kolanda bavideo na ye même video ezocircule ya pardon banini intervention na ye mosusu na YouTube moi personnellement namoni vidéo mon place alobi lingala te en fait si j'ai mentionné ça eza juste pour na ko éclaircir to pe kolakisa que c'est une autre personne na sens que aza mutu aza congolaise ayebi lingala nabi te ayebi lingala te ayembaka na lingala certainement alobaka pe na lingala mais na bavideo mingi ya ye ya YouTube s'exprimer comme ça ndenge ezala bosola na moto alingala personnellement atikali komona yango te donc au fait peut-être kozala eza nango donc c'est clair que aza plus mutu ya koloba français mais la ndeko na biso ya mwasi aza moto alingala ntango aloba moto alingala bamangala ekeseni bamangala ekeseni meme bato bavandi mingi na poto koloba na bango lingala na moto aza mpenza kinwa ya kini ya kobotama ya kokola surtout bakisasa ya lelo oyo donc na baaksa na baelobeli na bamo na baterme ya vous sentez que non oyo mwana mboka donc différence ya makasi bazwi baye kokole yango Christelle Gambela babengi impudique babengi ndumba c'est vrai asali mabe mais lokola ndeko asali mabe nde ifo tozwa mabe nyonso ya mokili oyo tobambango ye quelle méchanceté et vous gagnez quoi à faire tout ça nde motuno nga personnellement na mitunaka vous gagnez quoi à faire tout ça na oloba nange ebele te c'était juste pour yakoya koconfirmer koloba na bandeko bato bandimi ke Christelle afimaka ye wana nde moto asali video porno juste pour vous dire que eza nango ye te elongi nano eza ye te bakokana te eza ka mawa mingi bandeko nange eza pasi en fait objectif onga personnellement nasali les vidéos c'est juste pour confirmer que c'est pas Christelle
La personne qui a fait la vidéo au Bomone Zotambola Yewana, Stéchi, la Doberman, la femme qui baise les hommes, Yewana. Normalement, na communauté congolaise, ceux qui mutakala mutebimi, et ningisaranet, police close the door. Et ningisaranet, eningisaka neti mpenza oyoka bato bazosala yango baémission bandeko wana eza kutu ya babanini basexta mpo tomonaka ya balikolo te wana non wana eza mpenza porno ya kosakana te mais so bazolobela yango te so baosala yango émission te parce que la personne oyo asali yango déjà asambwa kala basambwisa ete ye moko amisambwisa deja kala do ane mutu akosamba boyokaka deja identité ya moto kombo ya moto la Doberman, la femme qui baise les hommes exactement que bapesi to bato représenter non c'est son identité à elle donc elle est à l'aise dans sa peau c'est comme ça qu'elle s'appelle so bobeti Stéchi sans tabou na YouTube au monae doit latara à moitié nu. Oui, c'est comme tu bon c'est l'émission que t'as la sex step ne bimi et t'as la akumba bino yekuta ko sepe la kutu yango bomoni batu bakipa ngote tope batu mususu baluki basala ngo biso ba ko kola ngonde Christelle ba ko bamba ngonde Christelle quelle méchanceté les Congolais faut tika motema mabe bande ko to tika motema mabe futa ate bobo sanate Bible yo loba olingi basala te ko sala moninga te olingi basala yo te ko sala moninga te non seulement ça c'est qu'un homme aura semé dit la Bible il le moissonnera babiloko tozo sala bande ko ngai tôt ou tard to futa ngo d'une manière ou d'une autre yo ozo finga ndeko na yo ozo salir ndeko na yo ozo terne image ya ndeko na yo mukolo ezali les amis apprenons à faire les biens apprenons à défendre les autres mutu asali mabe c'est vrai c'est condamnable mais mutu sora se azoki faut pas okende kodindise suna libulu to koluka koboma ye to pe ko achever biso ozala so mutu asali mabe il faut condamner mbala moko à mort chez les Congolais c'est comme ça lorsqu'une personne pêche ou encore faute ce mutu a fauté il faut condamner à mort ko bambe mabanga ko lapider akufa et pourtant même na loi ya l'état même na tribunal ata mutu abomi mutu batika ka samba mutu ata abomi mutu basambisaka ye po bayeba abomaki na ba intention nini est-ce que azalaki penza na intention ya koboma yango moni ba peine ekesenaka oka ba condamner mutu balobi premier degré meurtre par préméditation et loko akanaki mususu oka non deuxième degré troisième degré mususu oka ta mususu ba pese peine ya muke pourquoi parce que azali na posa ko bomate mabi asalaki azali na posa osala ngote eza circonstance mutu tindaki asala eloko wana vous comprenez bandeko to tika bizaleli o e malamu te e kitoko te et nous gagnons quoi à faire ça nous gagnons quoi ya kosala mabe pa bandeko na biso ya pasi mama mukili muke papa mukili muke oyebi te lobi ko se retrouver wapi na banani oza na besoin ya nini to pe na besoin ya nani po peut-être ko mesika moko ebele ka likola ba mambo bango basala ba passer na bango rattrapa bango et ça là que ba rata ba opportunité bandeko to tika motema mabe nde objectif ya émission oyo vraiment nzamba pambola bino to mega rotiela bino extrait ya ndeko mwasi na biso ya ba émission na ye bomona azanani et asalaka nini quoi vraiment quant à moi je vous revois prochainement de bonnes choses à vous à plus. Téléspectateurs, bonjour, bienvenue toujours à votre humble émission. Ainsi bon le jour responsable que moi, votre humble servante, Stéchi Nzambe la Doberman, la femme qui baisse les gars. Moi, si elle a la Bali, j'ai toujours cette plaisir de vous le présenter avec beaucoup d'amour parce que balobi na kati ya ndako sexe nde mutezaka nano primordial yango nde mutezaka nano
eloko ya liboso à part le comportement. Aujourd'hui, on va essayer de débattre avec beaucoup de sujets. On va toucher partout parce que la monde qui est moi, ben, salité côté trop Internet. La salité côté trop Internet. Désormais, retrouvez-moi dans notre chaîne. C'est ici que je suis, sur Bishop Cast TV. Abonnez-vous massivement. Tous ceux qui s'abonner. Pourquoi? Parce que tant que vous s'abonnez, et ça la fait que actrice Nabino a se retrouver à la moi bien, à moi bien. Abonnez-vous massivement. Je vous implore, mes fans, je ne serai pas ingrate de remercier le manager le plus sexy, mais ces gens, je te salue. Là, je vois les caméramans le plus swag, tonton Mayala. Bisous à toi, sans oublier mon ami privé, Chimangalo Benjamin, je te salue. Le lit conjugal, ils ont un bébé. Le lit conjugal, ils ont la réalité. Tout premièrement, moi je me dis, le rapport sexuel, non, t'as là, le rapport sexuel, non. La symbologie est responsable. Faisons les rapports sexuels dans la responsabilité. Nous ne sommes pas de petits enfants, tous ça, parents, tous ça, mariés, tous ça, fiancés. Tant que ça, rapport sexuel, on doit s'attendre à se poser. Premièrement, rapport sexuel peut aller bien. Vous devez avoir un bon cadre. Vous se sentir pinot. Le rapport sexuel, c'est la psychologie. C'est pas que une femme mariée, on va bimaki, aïe. Bien sûr, tu peux lui faire câlin, occuper bien, tu lui sers à manger. Même si c'est aux 8 ans, il y a une journée, il y a qui comment. Ce qui est un stress dans le salon. Ata sibio, on peut ça énergie comme il faut parce que le rapport sexuel est un mental. Et vous t'as ben na biso ya cerveau de me salaraki et qui t'a excité. Si tu étais stressé, tu avais une journée épuisante au ça rapport sexuel bien. On va l'anga de bien non yo me salaraki de bien parce que au tchaya l'est. Les femmes, s'il vous plaît, tu peux être poli. Oye ba olamba. Rose a une femme battante, tu travailles ou pour la ramba on a tout. Mais ce qui osent la bonne manière, en tout cas, on tricher. Il y a un moment de fidélité, écoutez, belé, langage qui nous a dit, on va la fidèle à Zalate. Non, on va la fidèle à Zalate. Il y a des hommes fidèles. Et l'autre qui n'a pas la fidélité. Dites-moi par exemple une femme comme moi, il prend bien soin de moi, il me baise bien, il est gentil, il me donne son affection, il rentre avant à la maison, rentre chez moi. Pour nous, si on a 5 cabelles au Pessanga, on a 5 papas au Pessanga, si on a besoin de l'ambato, on a ça dans activité, on a besoin de commerce au Pessanga. Notre chete parce que hors changa à l'aise. Il y a beaucoup de femmes et donc pour couple la biso, les femmes ne savent pas comment couper sa réponse dans niveau. Par exemple, chérie, j'avais laissé mes documents ici au changa secrétaire. Non. Non, il y a un monde qui a même si tu n'avais pas les déplaces, les documents, les alaki. Ah chérie, attends un peu, je fais ça dans le Kedayo. On a tiré attention, mais attends. Au Luki, au monde qui aime ce son. Mobali, il n'y a qu'à silicate. Tant qu'on bimana musala, sa mémoire est à Kanayo, image na yo na mutu. Même ce son. Moi, c'est moi qui ai l'équipe qui toko, à l'équipe na niveau de titre, à l'équipe même sous Nambongo. À cause de mon catalogue, elle est jolie, hein? Parce que lui, ceci la roulou, même nous les femmes. Il est mignon, il est beau, il a l'argent. Mon ami un jeune homme a loué mon sous l'équipe. Waouh, il est magnifique. Au lingui était, mais vous avez apprécié. Quand on parle de la bonne, non. Non, je me suis dit que la corpulence de l'Ibanda c'est bon. Même sous son caractère, moi, c'est un oiseau, il y a un moté. Si y a ma balle, tous à la balongage bien andako. Tous à la balongage bien andako. Tous à la tendresse. Tendresse, c'est que là, tu as un balle comme qui était. Tendresse, c'est que bébé chéri, non. Tendresse, c'est ça. Ouyeba, on peut s'en balle. Mon balle, c'est la roi pour nous, comme la Bible nous dit. L'homme, c'est un roi. On peut s'en balle toujours pour ça. Tu peux te rendre en langue juptine, mais même pas non à la excité pour nous. Oui, ça pour nous excité pour nous. Peut-être, au sabablo alinga, aux ambal moi comme ça alinga maquillage, mais toi tu te mets au tché babilo mobo. Toi tu crois que tu te rends belle, mais ils ont les. Tu dois faire, la femme est censée de faire la volonté de son homme. Elle est vraiment censée obliger.
volontaire mobile non des primordial non c'est la préoccupation na yo. Ah chérie, moi dans ma nourriture ne mets pas beaucoup de sel. Yo bi non, nga bilo comme li na kokoni amoti. Tu fais l'exagération. Akoki mayo kaka mibal balinga bon hôtel. Qui si moko na koyel sabino le femme que c'est là tu sois marié, célibataire, fiancé. Mobali nyonso alingaka mwasi makasi mwasi wa prêter oreille. Soko yo kelaka mbali wana makasi na babiloko nyonso yo senga. Akolinga makasi quelque soit ba c'est que mwasi no après chaka. Et là, on a un sabino, on a mon côté mon cul. J'ai un homme, on est vanaillé, marqué toi, monsieur. Au rôle où ça m'a bien monsieur très chacun. Mais vu comportement dans les années, tout ce qui me demande à ça là. Ça si ne marche pas avec cette fille, malamment qu'on a tiqué. Ça si ne te rend pas comme ça l'habillement, on va mon tiqué. Au moins qu'il aime sa affection. Voilà, Zaki comme parenthèse ya muke pour révéler un peu mémoire il y a ba couple il y a ba fiancé to la musabino parce que banda komingi koti na ba faillite to ça la émission ils akate que poto boto la kamibali ya batu non to ça la émission pour vous aider on se met à votre place que ngana femme mariée moko bomba na ngosa mabe ah même si tout le monde conscient Nathalie mabe outil na domaine où c'est que na sala n'a changé. On a 4 sortes de femmes. Donc Kimbongi la tout fait nyamangwa, tozana mabweka, tozana mafiobo, tozana la petite kanasik facile à garer. Eza bataille, na Kimbongi la tout fait nyamangwa, eza ba fille au bazala kanes par exemple nga, nazam nene na moi di bumu na mpende na liso. Nazam ba position au balingara, solo aussi banga pona se sentir ngai. Eza ba position na mafiobo. Les abas filles au bazar à la forme à l'issue côté donc l'issue que zam nene mais zara le kozo tanga soyi donc azaza bon ba filles au bazar moi l'issue ko pété elenga lenga pamba ba na position au fola laye pour ayoka bien à jouer toza mabweka zaba filles au bazar yo timbuka am qui likolo azana bassin mazapa na l'issue que yaka a timbuka la petite canne sec facile à garer zaba filles au bazar libele mkie lisoko mkie mopendi mkie yé pas en position par exemple ba Kimbongi la tout fait nyamangwa ko mingi bazaka ba femme fontaine cela veut dire basi o ba ejaculaka lokola mo mibali ba mo ba ejaculaka et mon na visible mais le contrairement na mafiobo eza basi o ba ejaculaka kana kati eza pasi pour mon super na ye e bima libanda soto zana Kimbongi la tout fait nyamangwa Kimbongi la tout fait nyamangwa azaka sensible na mabelete netinga okopanda melano biloko melia ngo bando melaki o melio au monde qui nous excité pourquoi parce que eza ba place autozana ngo sensible te biso ba Kimbongi la tout fait nyamangwa place autozana plus sensible ezaka cave waouh je te jure je peux dire n'importe quoi nepso son bala vandi na sewana et qui a payé sur temps à ça la moitié 30 minutes je peux dire de n'importe quoi ma funda même na funda chérie tu vois comment na nga wa lwa ko za bu mon jour na benga ko ba isanga bakanga yo na moi c'est parce que amina nga o mutaye bisanga les hommes s'il vous plaît mibali na kama bazaka égoïste pourquoi parce que na rapport sexuel mibali ba comment mentalité kaka yenda sepela non les rapports sexuels les cohésion nous sommes des tout transmettre sentiment na biso mibali yo sepela ngana sepela bayaya ande ko na bina mwasi apena na tshebino ki noko na pire esprit bobongisa rapport sexuel na bino au moment mbali msusu okota cave non fais ça avec amour hein quand tu tournes ta langue au le bino on vient jibe rota donc tu dois bien tourner ta langue biso ba femme fontaine tozaka clitoris et bima mo mulai yango nde bakatangias bazana mingo mona pena ba lèvre ne ezaya kobima biso bato ba lèvre za yo bima soko forte biso ekeke peni na yo ezo komate tina kol nanga tina bassin awa na yo ka sentiment yango moni ba femme fontaine mingi balinga mibali o bazana gros peni les rapports sexuels ezana ngo longueur ya pénité taille ya pénité mais za façon o yo ko salela ngo ba femme fontaine biso basi minene mingi tozaka na moi vagin moké pourquoi parce que on a de grosses cuisses le fait que mi pende na biso ezaka yo kanga mi pepezo kota te yango moni et réduira biso vagin
Le contrairement, la petite canne assez facile à garer. Basi mke bazaka moi ya kofunga mon mke, le fait à kotambola et puis ba puisse naie eza espacé mo pepena no nzamba sala naturel o befungola biso nzoto. Comme exemple, moi si à Kimbongi la tout fait na mangwaka, ana ba position o bazaka nango plus excité. Net ngabo. So la linga la position ya olala. Ça l'excité ma capacité. Pourquoi? Parce que mi pene na nga e kamayo tango yo kota o suka nka awa et pourtant afona na sentir yo tina kata kolanga la position oyo moi si ya ma ki bébé ki mbongi la tout fait nyama ngwa azaka na plus satisfaite et la position oyo et puis position c'est maman global il faut à la volonté c'est ça l'effort que le colono oyo ekota na kati awa ya moi si yo za moi boye. Tant que vous avez un mouvement directement, quand vous awa, ils ont matissé sa sentiment, elle est tellement révoltée que au moment où parce que elle va crier, elle va déranger les voisins. Pourquoi? Parce qu'elle est excitée. Elle est vraiment excitée. C'est ça. Tu dois rendre ta femme excitée. Parce que toi tu veux éjaculer, tu veux être satisfait. Non. Et ça, n'est comme moi si à content pour les rapports sexuels et pas même si tu lui donnes l'argent. Si mon frère vous êtes foutu au lit, elle finira par tricher, aller voir ailleurs. Maintenant, tu t'occupes d'elle comme il faut, obéir bien, à Ozanelo comme locataire. Moi si, il y a ma fille, par exemple, moi si, ils ont la forme à l'issoko. L'issoko n'est pas vraiment la forme. Il y a des plus excité dans ma belle na tire longue pour te bien à mbanga azaka plus excité na caresse et puis yé azaka sensuel makasi elle se fatigue quand nous quitter azaba genre baso point yo ka auto si ma phase de 3 coups prolongés to 4 coups Zambena